ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté, ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na ba bande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Einda ebeba la famille biso toza awa, toza kaka awa na jibe mpia na papa chéri. O batu mosusu ba ebengaka kulutu, batu mosusu ba bengaka ye nani? Bino ba fani ya jibe mpiana, bino ba mosusu bobengaka jibe mpiana na kombo nini s'il vous plaît? Boyela binso ba kombo o bobengelaka jibe mpiana kana ba commentaire. Ngana lingaka toujours soki to obeta lisolo, bo pesanga kombo o bobengelaka jibe mpiana na ba commentaire comme ça batu nyonso bayeba. Kombo nini penza oyo bopesaka jibe mpiana la famille? Kombo nini oyo bopesaka penza jibe mpiana? Bolobela biso na ba commentaire la famille. Lelo toye na dossier kande na yebisaka bino soki dossier ezali na koya toujours na lombangu, soki dossier ezate en tout cas na opréféré na ngana vanda. Na yelaka bino toujours ba makambo, na yelaka bino toujours ba histoire, na yelaka bino toujours ba information ya somo se ya somo. Lelo toye lisusu na dossier ya jibe mpiana, affaire ya jibe mpiana papa chéri o biso nyonso tobengaka papa chéri bandeko nanga. Jibe mpiana nini lisusu? Jibe mpiana ya somo nini? Jibe mpiana makambo nini? Jibe mpiana osali biso boye po na nini? Eloba ata bandeko mosusu jibe mpiana tosali yo nini? Tosali yo nini jibe mpiana? La famille dossier ezali. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Ezo dépendre kana air oyo bokolanda mama na bino mama Etoiline Ines TV. Kande boyebi grande ma joie ya koya kokuta na bino lisusu na pokwa ya lelo bandeko nanga. Lelo na ye lisusu kande boyebi nga na yaka toujours soki matière ezali. Soki litière ezali bo monanga na koya na lombangu, mais soki litière ezate en tout cas na préféraka nanga na vanda na kwen nanga. Donc soki bozo monanga cela veut dire que litière ezali, matière ezali concernant jibe mpiana. Ebela batu bakoya kotunanga mama Etoiline jibe mpiana sali nini, eza dossier nini? La famille toyeba biso nyonso jibe mpiana zalaki bongo mobali ya madame Amida Shatir. Lelo oyo madame Amida Shatir akoma na ye madame Kamere. Madame Amida Shatir lelo akoma mwasi ya Vital Kamere. Madame Amida Shatir lelo akomi bolingo matakita na Vital Kamere basi babalani kande toyebi biso nyonso. Donc bolingo ya ye na jibe mpiana esi esila. Bolingo na ye na jibe mpiana tosi tokunda. Bolingo na ye na jibe mpiana tosi basi bakabwana. Bolingo ezalaka lisusu te. Siko nini lisusu bandeko nanga nini? Elobi ata bandeko mosusu nini na nini? Mama Etoiline eza nini? Na ye lelo po eza na ba video moko ya somo o bauti kotindelanga, eza pe na quelques photos
o bauti kotindela nga bandeko na nga concernant Jibe Mpiana kande na yebisaka bino en tout cas nga soki matière ezali na ko préféré na nga na ya na lombangu soki pe matière ezate na ko préféré na nga na vanda bomona kanga na yaka toujours na lombangu cela veut dire que matière ezali ya koloba ezali ya kobetela lisolo ezali ya kobetela PCT ezali yango bomona kanga na yaka toujours la famille lelo nazoyela bino Jibe Mpiana bandeko nanga Jibe Mpiana bandeko kade na uti koloba awa ba video ekoti ba photo ekoti concernant Jibe Mpiana la famille Jibe Mpiana azana droit kobala te boyebisanga nanu azana droit ya kobala te bino ba congolais penza botelemeli Jibe Mpiana keno ye moya bale zate babino tango bobala nani muto yaki kotelemela bino pour que bino boya kotelemela Jibe Mpiana Jibe Mpiana zana droit te ya kozala na relation amoureuse donc Jibe Mpiana ndenge aza boye ti mukolo akokoma kakoko ti mukolo akokufaka Jibe Mpiana azalaka bongo sa mwasi yango tozolinga biso ba congolais po ekomi kokamusanga babilo bosusu la famille photo lobaka ekomi penza kokamusanga somo na ndenge bokomi kokokende nango pona Jibe Mpiana na ndenge bokomi kotambola nango pona Jibe Mpiana la famille donc Jibe Mpiana za lisusu na droit ya kobala te Jibe Mpiana ye abala te atikala ka selibashu et puis lelo lobi kuna soki bomoni Jibe Mpiana na mwasi ka bino bokomi kotambola keno Jibe Mpiana pe alingi basi Jibe Mpiana pe akomi kosangisa na bana mike Jibe Mpiana pe mataki Jibe Mpiana pe kitaki mais kaka bino boza bato ya liboso o bozolinga te keno Jibe Mpiana lelo tolobi akende kobala ka bino boza bato ya liboso oyo bozosepelaka na kobala ya Jibe Mpiana mais qu'est-ce que se passe bandeko nanga ba congolais eza nini moyen botika penza Jibe Mpiana pe asavoure vi na ye eza te moyen penza botika pe Jibe Mpiana asepela na bomoi na ye eza te moyen botika pe Jibe Mpiana pe asala oyo amoni eza te ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli la famille kande tobeta lisolo oza na problème surtout ba papa oza na problème papa ozo lemba lemba mama zokoka lisusu te mwasi akomi komi poser mille une question o mobala ndenge nini ba solution eza na Beauty Glade ba solution kuna bapesi yo kisi papa okomi makasi okomi kotelema très bien mwasi na yo mosusu akomi kokima ezalaka toujours bien
Soki moi ça comme na journée mosusu boye alobi ke non lelo na okima papa et ça la bien. S'il vous plaît ba papa to boy ezala te ke mama etwali na lobaka mingi mais asungaka biso na bakisi te bakisi yango yo. Pona bandeko mosusu boza na ba tampon ba bouton oza elongi na yo esi ebeba. Ba produit na biso la famille ezali awa na Beauty Glade. Ba bitoko ya ba produit ya kitoko. Ba makambo penza ya bien. Eza ba produit moko eza efficace, eza pe naturel. Ata ba kisi ya kokomisa papa makasi eza ba kisi o eza naturel, eza te ke non lelo ekomisi yo makasi lobi ezongisi yo na kolemba te. Eza ba produit moko ya makasi eza très très efficace. Voilà. Bana konanga tomona ki photo video batindela kinga kande na bando betela bino lisolo ezalaki bongo video ya Jibe Mpia na papa chéri. Papa chéri azalaki na chéri na ye na kombo ya Jemima. Nabandi ebela batu deja o balandela ka papa chéri, batu ebele o balingaka papa chéri. Bamona ba photo wana bamona ba video Jibe Mpia na bolingo na Jemima. Jibe Mpia na bolingo na Jemima la famille nini elekaki nini ezo kende nini ezo se passer nini lisusu ya somo nini ya kolelisa nini ya kobangisa pe nini babilo mosusu photo lobaka. Jibe Mpia na bimaki na chéri na ye. Batu kaka ya songi kande boyebi Congolais aza mutu moko bisika nyonso tambolaka bisika nyonso Congolais akendaka toujours na songi bakende kolanda Jibe Mpia na tina bisika Jibe Mpia na bimaki na chéri na ye kobima wana baye na ba video pona koya kolakisa na mokili mobimba keno botala Jibe Mpia na ye wana bino bolobaka keno Jibe Mpia na zalaka serie tala Jibe Mpia na mwana muke mwana ngo aza age moko na mwana na ye ya mwasi mwana ngo nani eza nani Soraya mwasi moko aza age moko na Soraya nde mwasi o Jibe Mpia na zobimaka na ye Jibe Mpia na kende koluka basi ya age na ye sko Jibe Mpia na nde koko na tuna bino nani Jibe Mpia na ye nde aza koko pona nini koyaka kolinga toujours koya kobebisaka ba réputation ya baninga. Donc Jibe Mpia na ndenge eza boye Jibe Mpia na aza na temps ya kobala te Jibe Mpia na penza aza na temps ya kolinga pe mwasi te tolobaka kobala parce que ce tolobi makabo kobala wana eza lika mosusu Jibe Mpia na aza na droit penza kolinga mwasi mosusu te. Donc Jibe Mpia na ndenge ye akabwana na Amida Shatir selon bino Jibe Mpia na atikalaka bongo akota lisusu na relation mosusu te. Jibe Mpia na pe aza mutu quand même la famille aza na droit ya bolingo aza na droit ya kozala lisusu aimé, c'est tout à fait normal. Jibe Mpia na za pe na ba droit ka ndenge babiso nyonso toza na ba droit na bolingo ye pe aza na droit na bolingo. Bakabwana na Amida Shatir mutu na mutu asimba nzela na ye bakabwana na Amida Shatir mutu na mutu asala vie na ye, mais cela ne veut pas dire que Jibe Mpia na kotika la ka bongo Jibe Mpia na kotika la ka bongo akobanda kotala kaka te. Jibe Mpia na pe aza mutu aza nyama te ye pe aza na droit ya bolingo. Jibe Mpia na pe aza penza na droit ya bolingo babilo mosusu photo lobaka aza na droit ya kolinga mutu nyonso oye amoni keno oyo nde la kolinga aza na droit ya kobima na mutu nyonso oye amoni keno o na kobima na ye ezala mwana mwasi wana aza na age ya Soraya ezala mwana mwasi wana aza na age ya Soraya te etali biso te eza bolingo ekipaka te soki bokutani bolingani. Et surtout que mwana mwasi wana déjà aza majeur aza mwana mukete. Où est le mal, où est le problème? Problème nini oye koya kobangisa biso. Jibe Mpia na Amida Shatir histoire na bango esila. Jibe Mpia na Amida Shatir basi bakabwana. Jibe Mpia na Amida Shatir bakotikala kozongana na lisusu te. Soki ti lelo oyo bomona Jibe Mpia na tikala kobala te mais Amida kota na bamabala mibale. Eza kaka discipline ya ye moko Jibe Mpia na eza na batu mosusu oyo tellement abali na ye azo planifier divorce te abali na ye azo préparer divorce te batu neti ba Jibe Mpia na baza batu moko o babala batikala ko planifier divorce te batikala ko planifier te que non un jour lobi kuna toko kabwana toko bebana batikala ko planifier yango te mais ye ko sala ke na bolingo na libala na ye likambo wana ye kokoma likambo wana ye kokweya alingaki asala autrement te alingaki penza ami boma pete
normalement mutu abongo azaka mutu oyo faut azwa ta na ye avant à s'engager na ba relation mosusu surtout ba relation ya koloba keno il faut abala lisusu aza mutu oyo il faut azwa penza ta na ye akoti kolala kolamuka ka boye na tongo te keno nga wana nake lisusu kobala nga wana nake lisusu kokota na relation amoureuse te. Il fallait normalement azwa ta na ye mobimba ta na ye penza mobimba la famille jibe mpia na zwi ta na ye soki lelo oyo jibe mpia na ye kokota na relation amoureuse nga kutu na kosepela makasi nga kutu na kobeta maboko nga kutu na kosepela na koloba ke non en tout cas wana penza consolation makasi parce que aza mutu moko la famille oyo ebele ya batu bakomaki kobangela ebele ya batu bakomaki kolela ebele ya batu bakomaki komituna qu'est-ce qui se passe jibe mpia na eza nini pourquoi azokota na relation amoureuse te pourquoi mais soki lelo jibe mpia na koti na relation amoureuse cela veut dire que ekomi makambo bien ekomi makambo sukaina ekomi penza bien mobali nyonso asengelaka toujours azala na mwasi pembeni ata soki akozala prêt te ya kobala mais l'essentiel toyebi biso nyonso ke non jibe mpia na aza na mwasi parce que boyembelaka ye awa chaque jour matin midi soir ezalaka likambo muke bomonaka bokomi koyembela jibe mpiana yango wana jibe mpiana azobima na mwasi kingandi jibe mpiana ye wana azongani na amida shatir soki ka jibe mpiana sololi na mutu ezalaka kaka jibe mpiana mataki jibe mpiana kitaki lelo oyo jibe mpiana akomi na relation na ye bien que nano ekomi officiel te bino bozozwaka monopole wana ya kobandaka kokendaka kofilmaka jibe mpiana bozokendaka kofilmaka jibe mpiana matin midi soir donc jibe mpiana akomi kozanga kimia na mboka na ye moko pona biso ba congolais tellement que toza batu moko tolingaka na biso songi pona biso ba congolais tellement que toza batu moko tolela na biso songi en tout cas c'est dommage makambo mosusu il faut tolobaka makambo mosusu penza il faut tolobaka la famille bilo mosusu il faut tolobaka ba makambo mosusu il faut tolobaka ba bilo mosusu tokoki kovanda nango kimia te tokoki kovanda nango penza kimia te ba bilo mosusu il faut tolobaka matin midi soir il faut tokotisaka ngo na mozindo il faut tobetelaka ngo lisolo ce n'est pas possible botikaka pe ba makambo oyo jibe mpiana aza libre akosala vie na ye soki ye amoni ke bolingo na ye nyonso eza kaka epai ya gemima soki ka amoni ke ye gemima nde mwasi ya vie na ye problème eza te eza mwasi na ye siko bino bokolinga kobanda kotambolaka na bafoto na bavideo me ex mwasi na ye asi abala ntango ex mwasi na ye abala eske bino bokendaka kotambola na bavideo botambolaka na bavideo te donc bino bovandelaka na bino kaka vie ya jibe mpiana bomona jibe mpiana asalaki boye jibe mpiana mataki jibe mpiana kitaki jibe mpiana bimaki na oyo jibe mpiana yango wana jibe donc na vie ya bakongole na munoko ya bakongole eza kaka vie na vie ya jibe mpiana makambo mosusu bakongole bakotikala kosala te makambo mosusu bakongole bakotikala na bango kosala te ekomi kaka jibe mpiana na jibe mpiana en tout cas c'est dommage babilo mosusu faut tolobaka c'est vraiment dommage ba makambo mosusu faut tolobaka bokomi koyokisa biso soni yango bomona ti na batu mosusu ba voisin mosusu bakomi kofinga lelo jibe mpiana c'est parce que nous mêmes congolais toza wana olie to soutenaka ba musicien na biso mais biso moko tozo permettre ba musicien na biso baya kofingama baya kosabolama ba musicien na biso nyonso ekomela bango biso moko toza à la base ya kolukaka mabe pona ba musicien na biso biso moko toza à la base ya kolingaka mabe ekomelaka ba musicien na biso jibe mpiana aza libre osala vie na ye kandenge il y a beaucoup d'hommes lelo o ba divorça lelo o ba kabwana na basi na bango mais etikala ko changer bango te etikala ko changer bango te bango wana bazo continuer ba vie mais batu neti ba jibe mpiana baza batu moko ba mipesa respect ba boya penza alobi na zwana nuta pota o eza munene na zwana nuta nanga na se ressaisir epinde na kozongela makambo bolingo lelo o finalement jibe mpiana ye ko décider azongela bolingo biso kaka congolais ka ndenge azalaka congolais mutu abilobela
ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, oza na posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara c'est la qualité, kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, oza na besoin ya mutuka, oza na besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta, kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.